Mais c'est parce quoi quand même yon ndeko na yo manda chante. Te ko benga ndeko te ngando ndeko na papi louange. Ndeko na sapin, ndeko na ba trésor makengele, ndeko na les pensées de tous ces chiens là moto les Congolais. Non, les chiens des Congolais qui oh boke no beta maman na biso. Boke no beta non, boke beta maman na so botike mutakala. Nazo zela bino boke beta maman na biso botike mutakala. Mais c'est parce quoi encore non non na yo nazo zela basoba wana o ngala bundelaka nazo bundela makambo bobia yo na bisayo. Omoni bato Congo ko bato musumba na Congo kuna na Kin surtout. Tout bana Congo no surtout te. Kin Batakin baza ba maman aventurier ba rêver oza fanatique Amanda et puis surtout la depuis nos affaires tala mitala nga fanatique Amanda muta pegi so fanatique ne mais yo bo mitala pinate oza no fanatique Amanda Amanda oza fanatique na ye oza ala l'autre donc abeta ka pas nzemo ndata na ngata DJ na ba senga nzemo Amanda na fetite lo bana bibembe po ya mesala ni ko beta na bibembe ya beta na bibembe tu wana basali le kita ye manda mutatindi bango basali le kita bakene beta mama na biso batike mutakala non mais oui je dis la vérité dans le bino talabino oh la Monique il a des couilles si vous avez des couilles allez toucher ma mère j'ai vos noms Gilbon Mbemba oyemani déjà bosa ba bande de ya kidnapping bango chef na bino toyebi déjà manda. Donc yem datindi bino so yem datindi bino so yem datindi bino to yebité mais man mamona il vient de dénoncer ça atangi na ba kombo na bino ba Guillaume na yebi yo po yebinga donc muto yo boya ko tanga kombo na menga la lobi comme ne manda chante j'ai un problème avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un problème, j'avais déjà des problèmes avec lui au bato belé ba yebité na loba yango mambale belé na été si sont des oreilles ou bien ba yoka na noafuni ou bien ba yoka na samapeka na yebite bato wana obazo ngaba intervenir na yebite so boyeba ba boyebi ngada na mutu ngada sina kufa ou bien na yako lukani na poto kuna ngana yako lukani est-ce ngaso na ye kuna na yako renouveler mukanda est-ce ngana renouveler mukanda yako lukelo ni kuna ata à notre grande surprise manda chante ayawa aïe Luka abeta concert au beta té l'accélération moi je l'accepte toi pour les problèmes que je pète un câble comme ça moi je pète des câbles comme ça je commence à voilà donc n'essayez pas à me pousser de péter le plomb si je pète un plomb ici c'est-à-dire c'est la vie de ma mère c'est la tête de mes ex je vais casser la baraque et puis ngana non ok ça va parisien faut bakenda ba voyage na mboka wana ndé bato ke ba voyage na mboka wana. En tout cas, des années, les gars, ils sont kidnapping, on a bazio, kidnapper, on a so bazio, on a un autre pote, on a vrai. Ils ont des monades. Oh, habité. Oh non, ils ont ça, ma bête, la frère, na yobo, na boyo, na mo, bazo, bamso, balo, babon. Donc, bateau, tout balo, makambo, bozo, comprendre, mambozo, le baté. Ngala, za combattant, na go trahir, combattre. Aux hommes, n'a pas trahi combattre et puis on a battu un front populaire. Surtout la première fois na poto na ba musicien na papa est-ce que na auto yebisa yo comprendre on comprendre comment yebisa la so bon ta yem première fois na poto ba o ba ko beta la première fois zo banjilo mo aluka yeba na danser na poto donc ça non vilain yo je te parle à toi je te parle puis na obeta o suka na obeta yo ngai makambo pesa ngakanda yango wana sécurité na mboka wana ibana ngokala biso ba combattant to lobi on te ma finga ni te tozui ko finga ni bato ba finga biso te moni on a zo bana OK nous avons des mentalités différentes il y a des Congolais moutons il y a des Congolais conscients donc des Congolais moutons c'est des Congolais inconscients qui l'appellent les gens aussi à l'époque de Mobutu pendant ça la neti makamoro boye ko boma batu tout ba do boma bato ba le ba komoro mo banani ba siama isongo ba molona na ete so ba kombo wana Poulou Kangala Kinkela alias Django. Vous comprenez? Batu wana mandena zolo ba yebi bango. Poulou Kangala Kinkela alias Django. Siama isongo ba molona. Oh, ba kombo ba sasa. C'est le mot de ka molai ki sasa. Kinshasa na katakata à l'époque. Katakata. Comme ça on a canadé to sur la canne. Donc to sur la canne. Bateau bazolo ba français na kati ya parlement na ba sénat wana. Ba bongisi Congo. Bateau ba français milai. Mais ngana robina yo président na bango. Okobeta awate, o tika na robeta te muta robeta azate. Biso to robeta te.
Il n'y a pas de force physique. On ne va pas le toucher physiquement. On ne le touche pas. Mais on lui parle qu'il ne va pas jouer. Et je profite de l'occasion de repérer sa gare. Gare à vous, tapis rouge. Gare à vous, tapis rouge. Gare à vous, Djonga. En tout cas, je connais un Koufa. Ata bolo on a aucun. Tant moment de Céléo, Céléo c'est mon grand ami, hein. Je l'aime beaucoup. Céléo, grand ami courageux à danser. Vous comprenez? Céléo on a l'ingare mingi parce que c'est un garçon qui a beaucoup souffert, a gagné vie na et donc il a zappé mon bal. Céléo, c'est vrai bah Céléo, il était bah Céléo na. Et puis les lieux comme on a que na kati ya makambo ya kidnapping yo, tu ça ba musicien pe baza kuna na kati. Ah bon? Ah oui, bato bazo on la bato ba rien. Tu vois le bango de tozala ba musicien to tanga ba kombo na bango na liste. Musicien ba mosala kopa ba rien. Ba président boké c'est quoi? Bazali. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Chers amis, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous captez mes salutations. À la présentation, encore une fois, Anelka Bafossette. Spécialement, je suis encore venu devant vos petits écrans pour vous dire un grand merci. Vous le savez tous, nous sommes tellement là pour vous informer. Nous sommes absolument dimanche, absolument aux alarawana, juste pour te amener information de partout où vous êtes. Nous avons tellement de réactions, tellement bien, de réactions, de commentaires, de partage, ça nous fait tellement chaud au cœur, c'est tellement bien. C'est pour ça que ça nous donne encore la force et le courage à continuer Moussala. Donc encore une fois, un grand merci à Marno Tunga qui est derrière la caméra. Un grand merci aussi à Simpson et Sele, Sims et Sele, tout Simba, tout final à la réalisation. Un grand merci. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Messi, l'ambassadeur Adoyoué. Un grand merci. Nabi Kiboa Telme Bele Bouta la Bisso. Norbusa Nandeng Nika partenaire ou Basutenara, Boumuna émission et ça la Maraboué et ça la tellement bien. Dédé Samba, patron Bogos. Un grand merci à toi, les patrons des groupes DS. Un grand merci à toi. Mon invité déjà à mes côtés, c'est les Zino mecs d'ici. Le lot, je me suis dit, photo me kofanda na tout comment au solana. Le lot non linga penatos à la calme. Restez branchés. Bouta la Bisso Boyo Kabisoni to solo parce que ils ont moi trop awa. Non, les gars, tout fan, on est comme au solana. Tout me solana mec d'ici qui est déjà à mes côtés, c'est les Zino mec d'ici. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu, Dieu autocontrôle. Anelka aussi, toi aussi, vous allez bien? Ouais, ça va, ça super. Va très bien. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Ah ouais, moi, je suis là, j'ai rien à rajouter, je suis là en tant que combattant résistant, artiste engagé, révolutionnaire. Artiste engagé. Ouais, militant. Militant du peuple, dénonceur en plus. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Donc moi, je suis là, je me suis intégré. Et ça m'a mis pour s'intégrer. Pour toi, dans le monde, tu vois, Congolais, nous sommes des Congolais tous, mais il y a des Congolais moutons. Parce que moi, je suis mouton même, ça n'a rien à tout. Sauf qu'à soit azur, moi, prise, moi, robeto, coudine, tout, il y a danger. Comprendre? Mais soit on a boulté, j'appelle Bato Belé, tout le Congolais, tout ça, Congolais, tout, mais il y a des Congolais moutons. Tu comprends? Donc, santé ça va bien, tout qui est nabiso to loba, trop décortiqué tout. Boni combat isolé bien. Combat et ça toujours bien parce que il y a beaucoup de gens qui combattent. Tu vas voir qu'il y a des gens baza ba combattant na marque na bango, combattant mutu na mutu à défendre la cause na yi. Vous comprenez? Combat batutu baza ba combattant. Vous comprenez? Oh yo nata yo no za combattant sans le savoir. Oza combattant parce que actuellement na omona yo ba rêve no nyoso ngaka o réaliser na mboka wana tamsuna osala ngote. Ça demande l'argent. L'argent bien ozonga na mboka na yo. Awa l'argent bien tozonga ngote na ndenge nini. Okoma l'argent bien okoma tamsuso banda osala mwana yo bata omona hermo ba facture rubinga ye. Vous comprenez? Au moins, il y a vendiga boba, au ça la projet moroboy, au saisie des salaires.
Au moins ça l'homme saisi à nini administratif et administratif ça va fort et là quoi là sur compte ouais. Oyana oyebi ki na compte na ngai bon na nga eleki je crois Tam sur la 3500 na mobo. T'as déjà un projet à côté. À côté ouais. Vous comprenez? Au Kindeka trésor public nous on essaie bien que 2500 tu connais combien? 1000. Et si tu as promis les gens. Vous comprenez? Donc tout ça va combattre ba biloko on surtout na kata ba dépense on ça sur na makamususu faut kiper ba tuna kisasa. Faut ça ça misano ça ça na kisasa. Faut ça na lo ba ngate. C'est un cas de tout le monde, c'est un cas général. Mais parlons un peu combattant, combat c'est vrai et ça lit plus de yo pose à combattant. Oui, bien sûr ouais. Naboui va proposer aux combattants. Ce que vous avez résistant aux combattants. Ça fait na combat. Aux combattants nga ninga vato lega. Aux combattants aux résistants. Bon, chance siko ezani ne ça que mission ngande na tout na question. Bon mais ça c'est bon, nga la tunioté mais moi je te prétends que tu es un combattant. Il y a pas de problème, mais ça droit na yo. On dit na ça on a souci bato donc faire ça ba lèvement, ba massacre, ba charnier, ba fosse commune. Vous comprenez? Il y a vraiment un front populaire. Les autres éléments pour makambo wana. Au mona zoro na nzela. Ça fait plus de au moni Congo d'abord. Au moni Francis Mokonza ba Congo, au moni nous capé, au moni peuple Mokonzi. Au moni peuple Mokonzi, peuple Mondibu. Oli Djonkoi. Vous comprenez? Ba ya Sarcel, ba Papi Kawaya, vous mona bango moni ba c'est les inoyo. Vous comprenez? Donc plus de 10 ans donc, déjà, voilà. Plus de 10 ans en tant que résistant, en tant qu'artiste engagé. Donc quand je dis plus de 10 ans, c'est vraiment que vous avez 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et là on est déjà depuis on doit sentir qu'il change. Il y a eu un changement les Nabino. Bon président Obobenga président de la République Tchilom. Aouda. Yo yebi, vous avez la poto. Aouda changement déjà yangwana. Tant que président Hippolyte Kanamba Robaï que non de zawana, il y a au sa troisième mandat. Troisième mandat Salama. Est-ce qu'à postuler le troisième mandat et ça la matin? Attends, tu m'as posé une question. Laisse-moi finir. Ouais. Tu m'as posé une question, laisse-moi finir. Je vais te faire tourner la tête. Okay. Il faut que tu réfléchisses de ce que tu me demandes, tu me poses comme question. Ok, j'attends. Le monsieur, il allait se présenter, postuler dans le troisième mandat. Et ça lui arrivait quoi? Grâce à des combattants qui par-ci par-là pendant 18 ans, ndenge ba bomé ba basali intimidation ba boma ba sala ba makamnos tout. Mais mon frère, yebisangai, le jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, qui est le président? C'est pas le président qu'on était Azaki combattant, Azaki combattant IDPS. Ay combattant IDPS. Ben faut mon appellage en grosso modo changement ya monene ya ngwana. Mais quand abino mo bolingi suyete beaucoup mo telemela. Mais oui mais parce que marque ya kendela kinango na consensus ya kibomoto. Il fallait pas biso tondo ko lobate ke bo changer biso président tono ba bo changer système. Le système ango lelo yango ezo kendika bato bazo kufa nzala éducation quoi ya social ko lobate lelo to moni ba lèvement mutu likola nzala comme oteka muninga na mutu kala te no betu bokoliana to be bokoliana ti ngaso na kangila na telemi abana ndu kwa mboko likola nzala na telemi wa na kangia neli katoko tie na kar na ketega yo po ba jo ba organe humain yebisa ngai na komi ndokiti donc c'est-à-dire to komi prêt comme akoliana mbongo kozala te bokanga bena mutu mo bokangi bo lambi le tournaye. Les tournées photos lamba ba lambi yo bali lo ngulu. Parlons quand même aussi des phénomènes, c'est vrai qu'on va avancer monsieur déjà parlons quand même phénomène insécurité aux abons na katambo kana biso tout le monde a quand même bandeko na biso bandeko na biso na benga wandeko parce que ba congolais le rola ngai donc tout ça na bango makila moko etant que ba congolais tout moni bango phénomène insécurité phénomène kidnapping donc ba auto sambisa bango phénomène en fait yo ujisha ngondenge to moni ngondenge ni omoni na mibali surtout. Ce qui est déplorable. Vous comprenez? Donc, au moni insécurité na mboka wana e bana ngokala. Biso ba combattant to lobi on te ma finga ni te tozui. Ko finga ni ba finga biso te moni on a zo bana OK. Nous avons des mentalités différentes. Il y a des Congolais moutons, il y a des Congolais conscients. Donc des Congolais moutons c'est des Congolais inconscients. Ba Congolais complexés. Vous comprenez? Les Congolais complexés, baza batoyo, baza no namboka. Mais parmi bato la pe ba namboka, et ça ba Congolais ba conscient. Vous comprenez? Tout le monde a bango. Tout le monde
na bango ba massa na biso ba Serge Boy ba Serge Bello ba Dosta ba Tatiana Osango comprendre ba lobaka ba telemaka pasteur John Ngefa na mona ya lobaka comprendre na mona baza mo ebele ba Alendele comprendre ba Peter Tiani ba lobaka comprendre malgré que mutu na mutu tanga lobaka makambo mona tamsu côté mo bungi azo côté le kamoro o ezo tanga melate penda ezala na kati ya consensus na biso ezala na kati ya problématique na biso po yango pe baby saka po parce que na mona to ba Daniel Safu balo ba Mike Mukibai nde balo ba bango bazo lobela peuple te bango bazo wela libumu na bango ba ke non ndenga ya opposition OK biso tozo bunda net nga personnellement na bundaka pour na intérêt général vous comprenez ngala bunda pour l'intérêt général na ndenge ke na bunda pour l'intérêt général pour la famille na ngaité na bunda pour la famille ba nyonso lobby so makambo ngala loba ko kusami pour na saka combattre nga mote ngate na décider la combat mutu na mutu zo bunda combat na ndenge naye to zongi sikoyo insécurité na mboka wana ezali pour la sécurité za nakata ndako na auto tana no exemple ndako donc yo mo autoriser ngo soko fongoli porte d'entrée bato bayiba pa na yo lobi zotike porte bato bayibi pa na yo lobi kuna ba bomi bato pa na yo lobi kuna ti ba nokulia ba biloko na kata cuisine na yo ba le biloko na kata cuisine ba moteka télévision ba oteka ba meuble ndako parce que yo moko zo sala sécuriser ndako na yo te donc sécurité l'insécurité na mboka na biso ezala maboko ya banani ba autorité na biso mfo ba silisa vous comprenez faut ba silisa yango po mona mutu za na courage mutu za na courage na ki akinape moto akepe na ye akeko teka bozo ko ngope ke lobi bato babunga ki kuna lobi bato boye bato bazo bunga bona boye mais mettez les moyens mettez la sécurité mettez les moyens mettez la sécurité pour makambone sila tout le monde na Kinshasa on a yango comme venir vis-à-vis on a vis-à-vis tout le monde a fait mon film mon na réseaux sociaux bazo na epte sur mon yango ba passe la pena moto libomo mutazo pema bazo passe libomo na Congo ko mutazo baté ba lobeka les anini ça foi yango te foi te ba re ozo comprendre ndeko na ngai insécurité na et puis ngala na okebisa ba parisien po ba kenda ba voyage na mboka wana nde bato ke ba voyage na mboka wana en tout cas de Daniel Kayoso bato ki ba kidnapping wana ba zuyo ba kidnapper wana so ba zuyo ba nzoto apoto to zo frère les on ngona obité ah bon na personne ba kenda na ba so mboka wana te mboka to leki na niveau Brésil oui to leki même na niveau ya Muchachalados vous comprenez komi penda ke mutu bokangi pena mutu boke ko teka ye et puis tala bato bazo kanga bato na kale ya kisota mso mutu mwaza yanke danger mwaza mso minga ta mboto ba kanga bato mwa mike so talita ida bango peut-être bango so na kata bato wana mutu moko bakangaka azaki kuru na soki kabakaba ngapo nga bakuru na ndo fuba baraka bango mais droit de l'homme pe oboye lo droit de l'homme boya ndenge bato bazo boma bato kote ya la tam so boma bo kote ba bolo kote bo tam so bomi mutu te mendo kote ba bolo ko trop awa ba o liquider wa o bien ngote ba betu lo moto oui ça rende ngona e bon yo ndezo boma bato vis-à-vis bon so bato ngo bo sambisi bango lobi ba mo ba na libanda ba continuer ba mission na bango ou ba za la complicité na ba autorité mususu vous comprenez donc insécurité zo uta on il faut mettre fin à ça mutu tout a comme ko mona que non voilà ngana za boy na bato na ngaba ko bundila ngana kama na zolo ba kana ngai to kota nango moment opportun to kota nango mais insécurité les à travers Adine en fait moi je me demande en fait oui c'est vrai émotionnel ba musala pe sur mes até na Congo je dis pas ça dans le sens que to tinda bande kuna soki ndo yiba to basala musala so tali peut-être musala les autres alaté na Congo mutunzala peut-être et pousser ba proposer ndeti cop ça la cop moi mabebo mutulela boy lo ba boy ti mona atali mo mo ndimi est-ce que ça inzala mtizo pousser ba congolais ba basala ba cop bongo mo fo mo na mboka na biso na imagine to mo na lo bana malembe et pesinga mawe lembisinga parce que to loba
tozala baka ebele tozo englober na kati ya ba situation oyo tozo loba bazomona soka bazoba bamsu bafinga ba ene mabe ba jaloux boye na boye même mboka moto talaka na ngambu na biso na ouest awa na Sénégal tala Sonko ndenge azwi makambo grâce à son peuple bakanga ki en tant qu'opposant bangba considérer makambo viola ki boye na boye mais le peuple il s'est mis debout pour na bakende batelemela makambo na makisa la annoncé annoncé que non il sera pas candidat pour la présidentielle na bango parce que il a eu la pression a eu pression au saranate mais peuple congolais linga ko beta misiki o na za warrior o na za golo to tondi saki boko mona fali na nani ona leki ko yemba fali na fere ba osala ba vina bango pona bana na bango za neti ngase sino atana yaka obundela komba boye na obundela komba na yaka ate pona finga ka batu ngai na yaka te pona finga bande ko ngai ba congolais boyo kanga na no bien ngana yaka te pona finga ka batu kanda ya mboka ezoleka kanda ngope ezate ngate mna osisango lelo pe na koza pe na tiki na nga lelo na koza na tiki na nga c'est bien ça message non pénal mais oui lelo na koza na tiki na nga na zolia fufu na ngai na zolia na sala na ngai comprendre na koza na tiki na ngai mais moi na tiki ezate parce que na motema te na moni bazo boma bana ya Anelka na moni bazo boma famille Anelka nga na va na calme non c'est révoltant tu comprendre donc to matato kita tant zo ba sécurité insécurité na pene uta wapi insécurité zo uta na base ndenge nini insécurité mboka za na sécurité tout monde ngana to za na France na France ko sa likamote lekina ngo inaperçu il est gâté bayebi comment ba ko retrouver yo bayebi comment ba ko retrouver yo il est gâté biso ba msuko ka to banga makambo to banga pe makambo naza combattre te pona bangisa ka bato naza combattre pona dénoncer ka makambo na avertir bato na prévenir bato tala côté on ma bebo na boy vous comprenez ça c'est vrai ça mais il y a beaucoup de gens qui nous prétendent comme des brigands ils nous prétendent comme biso so do lo baboy po moni africain ou congolais ayoko na langage ya malembe te lo ba ndeni omoni kisi wana bachaki kasi mela kisi wana soko mele yango te etali yo wana conseiller yete Congolais yo ka ndeni Congolais yo ka omoni kisi wana bapesi yo donc ne bapesi kisi wana ko soko mele te soko kufi etali yo oko daya ozo mbali wana on na Congolais Congolais nyo sote nda fo yo ka Congolais ba Congolais bazaya ndeni des Congolais. C'est la mentalité des Congolais. Écoutez, il y a milliers des analystes, milliers de chroniqueurs, na oya faux, oya ba chroniqueurs, na oya ba nani ba kumisara, net yo benga émission moto c'est un peu différent de ce que tu fais. Ouais, au benga la fois passée, c'était aussi idem, ba to balanda qui émission très bien. Vous comprenez? C'est ça que je demande à tous les chroniqueurs qui soient aussi comme toi. Vous comprenez? Bati ka ko lobela makambo ke faire na falina na leki. Jibe na wera. Oh, celui qui va se passer la kibo. Pardon, ezo utawana, sécurité ezo utawana. Donc bango bazolo ba sala ba émission ba ndenge wana parce que mona batu moko boy. Tala ba secret c'est belé. Moi je vais na casser baraque. Na ba secret. Ba secret secret c'est belé. Vous comprenez? Ba bombi. Bino ba mission na musuba zo omona kala ya lagiko omona OK c'est faut ça la peine succès dans zaiko mo ça le succès c'est meilleur poto Wengel Paris moko ya Marie Paul ça le succès à danger si matoye poto vous comprenez mais le comme mona na mission mo bimene na simanda ko lobby voilà to comme na soko to comme na ngo mais on a côté sécurité na peut-être exemple insécurité zo ya eya na ndenge ni mutu banda akola abotama akolitia comme na ajaza nango akende mo ba classe to azwaki difficulté ba classe parce que moyen il y a foutu ba frais scolaires ezalaki pour tata na banga za na moyen il y a pas d'emploi il y a rien vous comprendre siko yo mutu wana tanga zo kola yebika ko na bulni yepi fa koma pe mutu tanga zo koma mutu et puis yana batu musu na lobika batu wana te yana batu musu o bazwa chance akotanga te na lobe na ka wana nano o bazwa chance akotanga te ya bazwa ko ba kuluna bakomba ujana basu bazokoma ba mobondo basu bazokoma ba ndenge belé vous comprenez donc wana no c'est ça c'est les éléments qui évoluent qui évolue l'occupation du pays. Donc l'insécurité ça vient de l'occupation. Donc les gens là ils savaient bien comment nous nous comportons, comment nous sommes.
Ils sont venus au Congo, tant na RDC, qui na musée Laurent Désiré Kabila. Mais musée Laurent Désiré Kabila, zongi saka bango. Abi non, si vous aidez ce bozo na fouti, bozonga. Mais bon, parce qu'ils ont trouvé de la miel. Quand tu trouves de la miel, tu vas plus rentrer chez toi comme ça. Tu vois, l'insécurité, ça vient de quoi? Batu oyo batangi ata ba classe. Omona tangi mwana mo pena tangi classe pena tangi ti akite na ba licence. Mais omona na coin afongola cabine na ye. Omona. A comment changer de monnaie. Ouais. Changer de monnaie de comment moi passe mais cabine kaka. Mais parlons quand même aussi façon bakanda wana nyoso ya wana ezoma mutako salaka bongote na vie. Tolobango a moins na 30 ati léo na katanda ko tata na bona mama. Bon, on a c'est sûr la réalité vie mais parlons quand même façon il y a condamnation na bango c'est vrai comme on est option total en direct que zala qui procès au public que j'ai beaucoup aimé en tout cas na talango pena la loupe façon maramonde donc ndeli comme on a ba ndeko bas na ndeko mibali ou tout mais ça souvent comme on a ba réseaux sociaux à boss banani influenceuse mais tout le monde comme on dit ça là ba kopa mabe kopa mabe ndé ba benga ngo petit mabe ngo tabongo parce que ko kanga ba ndeko na yo ko menacer na c'est vrai mais parlons quand même façon jugement est-ce que selon votre pensée justice et juger bon pena bien fallait ça là bon est-ce qu'il fallait un procès ouvert mission totale en bon fallait ça me on a kati to yoka peut-être bamba dossier mususu que penses-tu quand même ndenge ba juger les bango? Moi je pense que ndeto ça boye ouais na mboka wana on dirait justice existe en angoté justice il y a des juges. Il y a des magistrats, il y a la justice comme la justice peut travailler. Et zalaka. Vous comprenez? Mais ça la penda makambo et bongi ça la tête de la justice. Déjà pour comme on a point wana. Oui, na obetro li solo moko avant comme on a point wana. Moi je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, j'étais encore gamin. Il y avait des assassins, des malfaiteurs qui nappaient les gens aussi à l'époque de Mobutu. Pendant ça la neti makamoro boye ko bomba bati tout ba do boma bato ba le ba komora mo banani ba siama isongo ba molona na ete so ko ba kombo wana pulu kangala kinkela alias Django. Vous comprenez? Bato wana mandena zo ba yebi bango pulu kangala kinkela alias Django siama isongo ba molona ba kombo ba assassin. C'est le mot de Molai qui sasa. Kinshasa na katakata à l'époque. Katakata. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Vous comprenez que non, Bouddha, Wallace. Comprenez? Batouana. C'est que ça bango public. Et puis na respect c'est là Mobutu. Bakenda pe na mona mo ko comme pasteur. Ah bon? Mo na mona comme pasteur mais au moins mutu abomi batuko. Na ba mboko za strict o ba na justice muto abomi bato o ayibi o asali détournement ya mbongo à l'état o malfaiteur o zo ma mabe o so comprendre bato wana ba bikisa ba to ba bima so na présenter na ba mboko mo ba mboko neti o liberté état de droit ça l'état de droit ça ba o sambisa ya côté pena donc pena à perpétuité o so comprendre à mort o so comprendre ndeza pena bon ngalelo ngale longa selezino so na jota ko fonction moko na l'état ya Congo lobby so bakanisi ka moto photo tena na comprendre na ba idée za kanango photo côté mais faut batanga na nga faut batanga place ba limbisa ba tuté place ngo wapi ngala ba limbisa na ndo kanga ba tupe na limbisa place nini ngo linga batsa so ba batsa place nini place ba limbisa ba place sécurité mboka mais c'est nga faut tangela ngo yo tangela makambo ngo te to Congo ngo bonga ka boyi bongo bato bazotanga bato bazatiko kuna batanga ngo beaucoup bonga yom to sala no bâtiment to ketsa ko ta justice malembe mon frère tala ngoni bino ba congolais yango bozo na ebité te melo nous swatangela mo tese le solo atanga bo tsangana ba projet ya courant ya nini comme ça na kanate to sola to sola kan bato bazo ba français na kati ya parlement na ba sénat wana ba bongisi Congo bato ba français milai mais qu'est-ce moment il faut que na domaine na yo domaine na nini peut-être que il y a moto écoutez-moi ngana za na bato musu ba uti ba poto ba comme ba colonel kuna oye bien ah bon asala ta formation militaire te kasi mabet kasi ona yebisi yo ezalité basa exam likambu ya kosala la formation te faut boza la ferme muto atana don
Oh, bah, tu vas ba don, bah, ba formation. Vous en avez don pour apprendre les sous. Non, arrêtez, ça c'est du n'importe quoi. Arrêtez, attends, l'autre fois, tu sais, mission, là, il y a aussi sur ma caméra. Aussi sur, ah, il travaille dans un bâtiment, peut-être, nous avons beaucoup de mais je peux travailler dans le bâtiment, il a beaucoup de secteur. Un prêtre, il va être. Moi, je suis catholique. Na catholique, n'a pas d'exemple. Moutino, c'est à la prêtre. Moutino, ba pasteur. Tout ba pasteur. Moutino, pas cause un musicien. Vous comprenez? Moutino, pas cause un électricien. Mais, nakati manini onaye omona prêtre moko za docteur prêtre moko za enseignant prêtre moko za boy prêtre moko za boy eza makama kotangela te eza makama kolingana no mboka amour ya mboka na yo ozo comprendre obike obi corruption c'est la ndeni corruption po bosili so batangela ngo classe te corruption possible basal batangela ngo classe te conscience à moto conscience voilà bon conscience bakela otangela ngo classe yo so mona yebsa à centre de formation à conscience c'est arabat. Mais il y a centre de formation pour qu'on ait conscience et ça volonté à moud. Donc moutato est que makambo na ça les ama b ou bien makambo anel kasolo beza solo mais ngane na zo boykotango. Mais conscience et ça conscience c'est ngamo na dit que non, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas normal, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis que nga un jour sur la mboka na batanga na kosala na côté ya sécurité avant qu'on na mboka faut ça la norme. Oko sala ndenge basala biso pe na Europe. Osoko pa osala mondele osala nani? Olinga copte. Kopeza te ko eloko zo bomba mboka na corruption. Bana bazoko kotanga classe te na suka. Enseignant yemo akomi corrupteur. Ah comment tekana ba point. Ah tekana ba point. Omona mwana zo mata classe mwana o mata classe yoka a formuler ka phrase à pamba ya français. Ou bien à remplir formulaire moko boyo ba faute d'orthographe. Faute d'orthographe ya daje biso to kena ba classe bina moi mingi te so bandere ni mais so zo commanda yo moko o mi pesa no ah faut na koma pena bo komara bien ah oui na komara bien je sais lire et écrire c'est ça l'essentiel dans la vie de quelqu'un je sais lire et écrire et compter ah ben oui j'ai été sur les bancs de l'école donc lire écrire et compter tu le maîtrises très bien je le maîtrise très bien moi j'ai été sur les bancs de l'école je suis pas un bourricot moi ah oui, je te dis la vérité, c'est la tête de mes ex. Je suis un mec d'ici, j'ai appris ici, je me suis intégré. Et ma pensée, c'est pas les pensées de tous ces chiens-là, motos, les Congolais. Non, les chiens des Congolais qui ont beaucoup de maman à biso. Non, maman, nazo zela bino bo kebeta mama na biso bo tike mutakala mais c'est parce quoi encore nazo zela basoba wana o ngala bundelaka nazo bundela makambo bobi ayo na bisayo omoni bato Congo ko bato musumba na Congo kuna na kin surtout to bana Congo nyo surtout te kin bato kin baza ba mama na venturier ba rêveur vous comprenez mais parmi tous ces rêveurs voilà ba rêveur minorité il y a bato musupe na majorité na éviter son minorité to majorité mais bato baza na conscience pe baza vous comprenez basé belé bato na conscience ba mona mboka etamla et puis na ye mo kazo bona que non makambo na sa so na sala ngo po mboka zo tambola bien te mais c'est parce quoi quand même yo nande ko na yo manda chante te ko benga ndeko te ngando ndeko na papi louange ndeko na sapin ndeko na ba trésor makengele ndeko na ba bandeko na basé belé ba ya na biso ba serre na nga comprendre basé belé na kota père na biso pe na kota et puis ngai ko benga nga ndeko ngai na tana ndeko za ndeko to bota mine tata moko mama moko libota moko famille moko ba wana baza ba ami de connaissance na musika. Est-ce que vous comprenez? Donc ngai nazo considérer mutu ndeko te po bango bazo kanisa so mutu to benga ndeko na yo donc ata salima be ata loba makamo parce que baloba langage mon en français. Les images restent et les paroles s'envolent. Au jour d'aujourd'hui, les images restent et les paroles aussi restent. Vous comprenez? Makambuyo loba, yo moko. Au fingi diaspora, au lobo za muta Kabila. Au Kabila finga matro. Au boye na boye. Au bien na yako lukani na poto kuna ngana yako lukani. Est-ce nga so na ye kuna? Na ya renouveler mukanda est-ce nga na renouveler mukanda ya ko lukelo ni kuna ata à notre grande surprise manda chante ayawa ayeko luka abeta concert ko beta te et ça mais ko beta te parce que ngai yo moni loko tiko bato bazo comprendre te hein to continue na kana si jango ouais tout content
Donc muto yo boya ki otanga kombo na menga la lobi comme ne manda chante. J'ai un problème avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai un problème, j'avais déjà des problèmes avec lui. Oh bato belé ba yebité. Na loba yango bambale belé na été si sont des oreilles ou bien ba yoka na noafuni ou bien ba yoka na sama peka. Na yebité bato wana o bazo ngaba intervenir. Na yebité so boyeba ba boyebi ngana na mutu ngade sina kufa. Ngane sina kufa na mona mama ndenge na ko dévoiler ngo. Il se passe quoi dans Manda chante? Écoutez-moi. Moi aujourd'hui je peux avoir des problèmes avec toi. Je peux l'arranger parce que naza mutu na bundi na mboko na linga ba congolais to azala bien. Donc na ko arranger na yo ande anel ka bon to ba to singa famille et benda na ekata na raté. Singa ami pe singa ba ami pe. Singa ba ami ko benda na ekata na ngote. Ozo ba papa gaita matuba ayebi ninga na explicaka. Ba vie si c'est diboko ba yebi. Ozo comprendre? Ndunguzi tende ani luwa una pesi mbote place ozali ayebi. Sarah Martinet ayebi. Ozo comprendre? David auto-école Maxi conduite ayebi. Ozo comprendre? Timim ayebi. Ozo comprendre? Yo nande kuna yo Manda chante. Qu'est-ce qui se passe? Affaire les autres cas ezali. Ngai naza combattant résistant, artiste engagé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé mon combat. Ozo comprendre? Combat na ngai na continuer ngoti na suka mda otiki sanga combat azate. Et puis mon nom c'est Lezino. Nga na féliciter garçon moko. Na tokende garçon moko grand formateur wa format bato belé. Kombo na ye Solubaka. Solubaka grand chanteur à danger na félicitaka mutu lokola Manu Mamona fondateur ya Yoka Show ko asalaka orchestre obiso to s'intégrer le to koma boy. Et puis na félicitaka grand coach Obe Makusa za grand coach ya kosana na problème ni na Manda chante. Na zolo bana yo na expliquer yo poto koma wana. Oui. Donc on a décortiqué na mouton te par rapport à tant non ko kensanga e belete. Oui, par rapport. Ko kendisanga tout le monde va vidéo zolo bana sérieux. Donc on a terre à terre te. S'il vous plaît. T'es raison terre à terre. Mais tu comprends l'accélération, moi je l'accepte pas pour je pète un câble. Le problème que je pète un câble comme ça, moi je pète des câbles comme ça. Je commence à voilà. Donc n'essayez pas à me pousser de péter le plomb. Si je pète un plomb ici, c'est-à-dire c'est la vie de ma mère, c'est la tête de mes ex, je vais casser la baraque. Donc voilà. Donc moi je te dis, le problème avec l'individu en question, cet individu-là, depuis il ne m'aimait pas. Il m'aimait pas, je sais pas, il sait que lui-même il sait ayebi ba raison oya bana olingela ngate. Mais batu ba yebisa que yo yemba neti ye. Mais ngamo na miyeba na biyeba na miyeba na ngate na yemba neti ye. Ko yemba ko neti moto, c'est-à-dire c'est bien, mutazo imiter yo, faut lingaye. Comprendre? Pour cacher na otam su un jour aussi laté. Ngai da prenga so mutazo yemba neti ngala osepe na olingaye. Première nini na kila wengel na kenda wengel Paris a nyokolanga mais na no linga igaka en tant que frère mobo ya quartier de ba guerre bana na ngokala oui mais certain moment à ça l'orchestre na ye kaka to na kin menga na kekota na orchestre na ye na kota orchestre n'est pas yambinga na kin na ye bien tout ça qui n'est bien à un certain moment ka comportement na ya mabe bato ba yebi azana comportement mabe tout le monde le connaît. Donc nga sikoyo ndenge na yaki tanga na ye na orchestre na ye ndenge na orchestre na ye ano lingane ka ngate puis chance pesa meli yende nzamba sala makam na ye dese o pesa melaka ye alongwe wengel Paris tanga alongwe wengel Paris bazo na bomba ténoriste bele mais ngam na kina caché na ye comprendre isala ke na salma usana ngalo wana kina nga propre na zarabi na bakulutu na nga ba uta ba poto bayaka na kina nga animateur DJ il y a bar moko ebende na plus de connaissances que yé comprendre memelanga de ba soda ba kanganga yé memelanga ba soda luka ka vina nga ndozo mona yewana aluka vina nga meta na kenda pota mona moto nzambe penda alongoli nga na nzela na ye oso comprendre si je vois tout ça là tozala bandeko azala bandeko bazalina ba petit na ye mo robeta pe na orchestre na ngai papi manda azobeta na orchestre na ngai azala bandeko to apena ba proche net ba frère nga Trésor Chango ba vieux Chango Mombile ba vieux moko na ba sœur moko ba massa moko na respectera bango ozo comprendre mais sikoyo ba to musu ba yebi na bango te ba congolais ba njilwa mouton on ba njilwa mouton ba yebi na bango te ba parmi ba njilwa bele ba yebi masolo na zobeta ozo comprendre alors siko soto kenet na ba niveau mo ya ndengwana
na niveau ndengwana entre moi et lui on est des frères te ko kata na biso makambo ngo c'est pas grave ya makambo elega nango comprendre na langage ya batu na babenga ngo na humilité ya ba grand homme autant pas et aussi nango mais sikoyo ya zo nga ko sisa makambo tata mutata na aza rancunier aza haine ana likundu moko boy keto peut-être pour ça les locaux moi écoutez-moi na ilo mo na sala ezate la sala est le côté quand il est le côté na sala to kendeki na braza na FacePam to comme na braza na FacePam nga na longwe na ngakuna na zongi na ngawengele pare asepelate soka sepelate za evolution nga na moni a to zo na biso le côté ane le côté donc fona lisa bana na nga fona luka planta oli alipa ozo ba alors sikoyo wana so tokena ka wana en tout cas faut pas comprendre nga tokoki otokosili sango en tant que frère moi je refuse pas en tant que frère likamboya na ngote mais so to komi na niveau ya patriotisme makambuye mo ka banda ko loba contre nga ko de contre population contre mboka batu balinga na ba Kabila te Kabila abomi mboka wana ndeka ko sakana te batu mutalinga Kabila zate Kabila mututo ayiba za étranger mais yo zo kumisa ngai je suis kabiliste yo kanga bien je suis kabiliste mutu mutala Kabila ba finga ke tongo midi pokwa mukonza mboka lobi na yembele nze na yemba te pona bino ba kombata banani ngai na ya sani na pote wana bokanga batando bokanga ngana ko beta na kuna te na ko ya pete bosiko yebsa est ngana a décider na komba est-ce que yo ngolo ba musicien nyonso o ba musicien nyonso tout o ba kala bango ba beta bana ba côté na bango te bazala ba pere bana ba côté na bango bazala boko beta te ozo comprendre mais comment boni ngai na telemi pona bundaka pe pona ba musicien na pe mususu donc na c'est comme la tourne yo le yeba lobi ki oza côté na biso nga se zo fona kanga je dois fermer ma gueule non je dois aussi na loba na loba na hotel manena na loba yango te bien sûr ah oui bango bokolo balanga te oh non ezo sala mabeta na frère na yobo na boyo na mona bazoba msuba lo babongo donc bato tu bolo makambo bozo comprendre bango bozo lo baté ngala za combattant na ko trahir combattre ozo ban na ko trahir combattre puis oya bataillon front populaire surtout mutayi première fois na poto na ba musicien na ye papa est makam na auto yebisa yo comprendre ngo be comprendre comment yebisa la so bon ta yem première fois na poto ba o ba ya ko beta te ba ya première fois te mutu to ya première fois na poto makambo ye nango etalinga te so mutu aye tourisme na ye aye tambola na so bilamba na ye batambola na bonde bazo tambola na promesse ate mais biso to bi a musique ebetaka te a musique ebe ngaka na problème kana na ye ya awa musique ebetaka te to ça pas na besoin mutu abeta manda te comprendre oh simbe physiquement non on ne fait pas ça biso sala combat bongo te biso to pekisaka to pekisaka so boyo kite to ye na libanda ya to bengi mbila ta makambo yo leka boyo na bo bapanzi bino esili mais pour l'instant pour dire atino date te ka nga makambo na ngiye kutu baba mis baba kese pe keseni te mon frère bon kese monsieur pesa rolo ba robeta kuna au moins ba yena ba ngote pour la magna poto de makambo na bien la plupart la majorité de ya peuple ya diaspora ya Congo ah na poto makambo ba kenda na bango so moni bato ba kenda ngo mona mutu mota msaka ke tala nega so nini mais mutu msupeta msusu complexé congolais mutu zoba ya njirwa moko boye zoba njirwa moko luka yeba na danser na poto donc ça non vilain yo je te parle à toi je te parle puis na obeta osuka na obeta yo ngai makambo epesa nga kanda yango wana njilwa moko boye oreba luka solution bakutanisa ngai to silisa makambo yango attaque frère na frère na ye ça va comprendre singa ya amitié ekata na raté pour ya frère na tata ami pe tamsu ya lointain auto solo na biso bien te o so comprendre alors siko to na ndengo na mais surtout comme na niveau combat ngala za censé fona lobaka poto telemela pe bana ba côté mususu o so comprendre oh ça tribalisme te que ngai comme manda comme njili non na osate o monika muta côté na biso non et comment na au niveau ni quand même toyoka qui apparemment ceux qui mama na kin ba aussi il y a biso que il y a des Congolais moutons donc dans notre côté na njili il y a aussi des njilwa moutons bazoba donc njilwa moko la mungi na tongo
il fallait que luka masolo na yo luki masolo na yo luka un jour tam sunza marosunga yo ke na bandenge na yo mais toi tu penses que Amanda aux fanatiques Amanda et puis surtout la depuis nos affaires tala mitala nga fanatique Amanda muta pegi sur la fanatique mais yo bon mitala pinate aux anuka fanatique Amanda Amanda aux fanatique na ye aux ala l'autre donc abeta ka pas nzemo na tala finga ta DJ na ba senga nzemo Amanda na fetite le wana bibembe po ya mesala ni ko beta na bibembe ya beta na bibembe trop comprendre ne bembe ba ko senga nzemo na fete pe na nzeba senga na ebite na ba senga te alors sikoyo batu wana basali likita ye manda mutatindi bango basali likita bakene beta mama na biso batike mutakala non mais oui je dis la vérité il y a des vidéos je vais te donner bon ça c'est quand sa vidéo bon mon nango t'es tout comme un niveau là t'es quand même maman ça maman salini batini ba ke beta mama na bino ba ke na ebisi bango na lobi na bino tala bino oh la Monique il a des couilles si vous avez des couilles allez toucher ma mère j'ai vos noms Gilbon Mbemba oyemani déjà bayebisi nga lupango moko na coin Jérusalem soki na ebite na rodina osa investigation soko yebi yom de to sangisa bango yebaka déjà mama na botonga boke ne beta za mama na nani bakoko ne banani bakousin ne banani azala bandeko ya na bandi ndenge ni na mboka wana boye bango de parce que bo mi tout na bino za bien te bozo mona te bo ba réunion bo sala ngote ke pona ba kidnapper bazo bosala ba bande bosa ba bande de ya kidnapping bango chef na bino to yebi déjà manda donc yem datindi bino so yem datindi bino so pe yem datindi bino to yebite mais man mamona il vient de dénoncer ça atangi na ba kombo na bino ba Guillaume na yebi yo po yebinga na Hollande ba kombo ngo be po na orta ngo likolo parce que maman abotinga yetem datindi nga na sala combattant mutu na mutu azana droit na ye obunla mboka na ndenge dai donc maman na biso azana ye mutu atal debriera na ye et puis bake balobi bakulu nango bakala na samba soki combattant samba yo combattant samba wana ye bango soko meki liwana ya musikate nzamba otala yo nzamba o visiter yo na lobi na yo mekaka ko toucher maman aboti ngai et je profite de l'occasion il y a qu'on informer ba combattant sur le monde entier Europe, Afrique, Amérique, Océanie, Asie et l'Europe tout entier. Tous les combattants, moi, ngana bundaka rapona, naza combattant ba combattant nyoso. Malgré tout na bataillon fort populaire mais na combattant, likambo botala ngo, bolo bela yango parce que mutu moko boye, lokola za côté na biso ba misi ke sila awa, botemela totemela pe ba misi mususu. Mais le lo komi, lokola ya za côté na biso ngase région na lobate, na tika non loba na combattant résistant, artiste engagé. Donc bilo lo bo mo ke fo bo ke beta mama na biso. So bo beti ete boke no beta ye et puis bazu ba kuluna na bani même macheti bani ba ke beta mama na biso ba bomaye batike mutakala batike ni en tout cas na yebite bandeko ba bolingo place tout boza o ya osepena nango mama oyo abota e ba beta ye promesa te mais bolo ba ke yo po finga ba mama batu na finga ba mama batu soki muto nga na fingi abandi ngai soko bandinga te na droit ofingete je suis pas un fou mais ngala robina yo président na bango okobeta awa te otika la robeta te muta robeta azate biso to robeta te il y a pas de force physique on va pas le toucher physiquement on ne touche pas mais on lui parle qu'il va pas jouer et je profite de l'occasion de repérer sa gare na so gare à vous tapis rouge gare à vous tapis rouge gare à vous Djonga. En tout cas, nous ngai na lukona kufa. Ata bolo na okende. Na okenda bolo wa kena ba manière rebelle. Donc je vais faire la justice moi-même. Donc voilà. En tout cas, non, j'entends mon parole, mon mouki, c'est pas pour rien, la tiki, n'attends moi le babou. C'est vrai, Kosimba maman, mon autre lingaba Simba maman naï, malgré ma camunios, en tout cas, pour la maman quand même, si on télé mératoloba, par rapport à Banini, oui, mille maman violée, dans la je vois un peu l'âge quand même, il y a moi naï, tout ça, c'est les îles déjà. On a la sacoute de moi naï, t'es aux autres, moi naï, na bana mikolo, voilà. Peut-être moi la numéro tout le monde, c'est les j'imagine un peu son âge et directement je pense maman cause là-bas âge. Maman nangai. Donc voilà. Bokende ko Simba.
bokende kosimba na ebisi bango bokende kosimba malgré tout ba na mboka na tam justice mais quelque part tout le monde a moi ndambo justice et ça là autant pas tout ça ba ba katande nini to na ba to ça ba combattant voilà to ba combattant na Europe na France mais yo comme si to na ba relation na kisasa kuna mais ce qu'on a ebiso ke baliba ke simba maman mais man mamona rasta mamona mutu mo sala ba mission lo ba contradiction ye moko o mona ye moko zo finga su ba combattant ye moko ko finga Félix ye moko ko finga Kabila ye moko a osenga su mbongo pa na bango na batinde ba pesa ngam papier na ke zo mbongo ye moko ko kotela ba kimbangisa comme finga le sudo asa mutu moko c'est les gens qui sortent de propos contradictoires à eux-mêmes. Lobe ko makambo su lobe mona ndo senga mbongo batapoto ba pese mbongo so pese mbongo tetinga personnellement a senga mbongo na tinga une fois ale sikota ndo senga mbongo taka ba ndo senga mbongo na ngote ya routine na mikolo ne komikenga mutu mabe abandi ko lukila makambo c'est ça se passe c'est pas commencé aujourd'hui hein vous comprenez mais anelka elo na zo ebisayo bango ba benga batu ba jaloux ngana jaloux te na za pe unité na bunla ka mboka na ebisa ko kenga so na lingina fana na ngai na bunla nga so mboka ngote na olia na nga bien ata so na obela o ba na kufu ba kunda nga place bien vous comprenez au moins que ngai ba okina pe na ngai te ba longola nga ba re mais bino bo na risque ba e bango ka so final kalate aso final ba ça entouré la kata mboka na ba yango te tengana linga to koma so ko to na te mais quand même donc ngana ebisio ka bino bato bozo kote la manda botu na manda makamuni na loba pona ba combattant botu na manda mafinga o ya finga diaspora botu na manda alobaka ko ya na poto ta renouveler na mo candidat aye na poto ko sala nini soka ye tourisme y a pas de problème ba touriste ba ya na bango mais siko nga na lobiki na osimba manda physiquement manda za quand même libre za itoki ba lobiki totalement libre mais to lobi musique ebeta kate awa to boya distraction na kati ya distraction ya wana vogue wana ezati na kisasa batu ba ketonda na ba stade yo dit batu batonda na stade affaire wana nde batu batonda na stade mutalie banie na yasa ba kisi ne ba cérémonie batu batondi nde batondi bongo yebisa ngai yo ebi combien de personnes bazonga nda côté biso so yebi to mona ngo mutu te to yoka te ke o mutu combien de personnes mutu akufa kite oto ba yo yebaki est ba kidnapping wana ba kidnapper wana yo asi bakangata mutu mote bato ba bimana banda ko ngopo pa kena stade yo bi combien ba zonga ndako na bangote est-ce que boye bien boye bité donc ça fait partie de distraction musicale bozo bete la bato partout to bonne so makama musique makambo fona na papagaï gaita matu imta ko ba makambo papagaï ayebi aza bien censé aza bon na papagaï imta ko ba makambo gaita matuba aza na ye aza jilo célèbre toi là ba parent polo ba bon parent polo dans jilo célèbre ou raisonnable toi là ba tous ces boins toi là ba gifoulard aux on pas toi là ba KSC toi là ba toi B7 nyoso aux on pas B7 nyoso na pesi nombo te place ba ta B7 accès de fou d'ailleurs makambo yo vous comprenez ba oncle na biso ba ngotu ba makambo yo ba noko idée aux on ba oncle Apollinaire aux on pas ba te belé ba vient na ngai il maître Ilo ay makambo maître Chulambo ay makambo tozo c'est là boke maître Chulambo ba kan la raibo o to bo mama na bango tala mama aboti yo monsieur comme boy comme mabe oui monsieur comme na boui comme mabe tozo c'est là yo lokola yo monique yo na mutu munene ozana yango yo ndem fotinda bato na bakuruna garçon mo Silva Simba auto yebisanga tout de suite que ba soupçon na eza solo ayoki ngo auto confirmer ngo ya solo parce que garçon moko Jiribo Mbemba na ba na garçon mo monene na zanso kota Jérusalem wala sondini ye garçon nda président ba na ba Guillaume batang ba komba motu et puis batang na tanga komba violent na respect vient na biso mo za mo ba mo ya somba penda ko awa ba na ye pas na kata makama po atela mais na juto benga viango awa atela te prochaine émission to si la ba Simba mère to ozongela yi voilà ngana olinga uto to komana pona un grand merci na minuto botala son arrivé partir vers la fin na makambo salon okito bosomo na makambo Jibril bosomo na makambo nezoleka gigi opepe là so na pesi mbote bosomo na makambo nezoleka ozo comprendre donc ndenge za boye we wana na mama na nganzi colère yo ozo bomba ba misa mana ndako na yo yeba ngana za Paris ngana za Paris il s'agit que na mona ka bana kaka ya les mecs d'ici
on va régler les choses. Toi, tu parles trop, tu vas voir. Un grand merci beaucoup. Un grand merci surtout à Jikaka, Junior Kabananga, un grand merci à toi parce que Maramori qui était tellement bien. Jonathan Boulingi Pangi, un grand merci. Yannick Kinia Rombox. Merci aussi à JC Diboko, Gaïta Matouba Papagaï. Et merci à Guigui Opepe, merci à tous ces boys, merci à Pakaloui, Obema Koussa, merci à Koudé Kimani. Donc merci à Nokola Nomichuri, bateau bateau initiative moi bien. Merci à Nikes Bayaka. Bateau merci à Cyril Kina, merci à Philes Mangoyi. Donc merci à bateau donc bateau bateau sur Makambo amen. Merci à Jordan Koussa. Jordan Koussa, la personne qui place aux alliés, Mboshi li passe, Bamba Messana Robeta. Merci à Nokolias, Emelia, Lias, grand chanteur. Poussa la paix, Robeta. Bamba Beta Kaawa. Merci à CNN. Merci à Zode place aux alliés. Donc, d'être aboué, merci à maman Nyoso. Mère Nangaï, Julia Kapinga. Merci à Christian Mokolo, papa Alain Bemba. Merci. En tout cas, na mingi rolobate, Pati Banjouzi yo ça surpasse na gisasa. Donc merci na neve na colonel. Voilà. Neve na colonel Sylvain. Sylvain na pesi mboto ozali na yebi koza de okura makamba ngo we na ono. Biso zelaka. Voilà, merci beaucoup Ingeta. Merci aussi la bossani de Suzengaï. Non, aussi c'était populaire. Merci beaucoup. Un grand merci surtout à Barbachi Dibouissa Corsinel. Un grand merci parce que Bouzana Bissonabi qui est Oscar Maritou, millionnaire toujours à Kilote. Un grand merci Koulembumbo. Un grand merci à toi. Yannick Nia Rombox, millionnaire dans 4 Afrique d'ici. Un grand merci à toi parce que ça m'a tellement bien. Surtout un grand merci à Ben Willy les Gabonais. Puissance mondiale. Très 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 puissant Ben Willy les Gabonais. Je pense aussi à Merlet Tandigoura, les monstres. Merlet Tandigoura, un grand merci. Je sais que bientôt on va se voir d'ici peu de temps. Un grand merci Nabi qui boit tellement belle bout à la en ce moment. Nabi qui tout ça bon mec d'ici. Tu continues quand même bon. Tes photos le c'est tellement un musicien. Mais comment on a quand même c'est le UPA, c'est le Scrum. Autour de capé d'un à autour les cana na procès autour les cana bon médiatisé comme on a eu témoignage parce que mon aéro Lucas succès wa na bamso mon était fallait pas na niveau les gars depuis 2014 ala la qui mon polele donc dès yo quand même comme on est tant que yo bon dans la liste mon frère on a un mon azo mon mambo déjà ba théâtre là mon mambo ya ba théâtre parce que arrivé à un certain moment je commence à réaliser que voilà makambo on est solo c'est vrai que ba kidnapper ba kulu na bato na parce que parmi eux il y a des gens qui sont partis en prison ba bimara vous comprenez mutu musuku ta boma na mona moko na ba benga siko Diego a bomara patron na ye wa zo une église va ça ya boma ya kenda boloko mais tout le monde qui na konda groupe ba il y a kidnapper vous comprenez tant moment dit c'est Léo c'est mon grand ami je l'aime beaucoup. C'est Léo, grand ami courageux à danser. Vous comprenez? C'est Léo, on a l'ingare mingi. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup souffert, a gagné vie, donc il a zappé mon bal. C'est Léo, je salue en passant. On a PC Mbote pour un ami Nangaï. Comprenez? À quel point on a le succès? À quel point dénoncer? C'est vrai, c'est Léo, c'est Léo. Et puis les lieux comme on a été, na kati ya makambo ya kidnapping yo, tu as ba musicien pe baza kuna na kati. Ah bon? Ah oui? Bato bazo longola bato ba rien. To ya lo bango to zala ba musicien to tanga ba kombo na bango je la liste. Musicien ba mo sala kopa ba rien. Ba président ba orchestre ko bazalit. Oh, tika bo. Ah ben oui. Donc pour na c'est Léo abana ko s'attaquer na mutu moko boye, mutu ngati ba kidnapper ba ko pende ba bike wa la mu no polele. Ba ko pe ko boma e. Tango yo mutu ngo même kidnapper wala yemo zo lo bango. Oh le roi na ça ce qui nani ba comme on ba lo ba. Oui parce qu'il a fini à se fali c'est pour ça. Vous comprenez? Donc makambo ne to ke na to comme na ba en moko boye. Vous comprenez? Ya mabe. Tozo comme ti ba to comme ko boma na Americo nani Bigis il a tué Tupac. Et comment ndengwana? Tozalewa. Dozalewa. Wana na bis qu'on a contre distraction. Moi je suis pas là-bas. Moi je suis un artiste engagé. Je suis là que pour dénoncer. Mais tala batuwana. Batuwana au bango na bango, bah c'est le pas en ngambo wana. Il est pas bête à musique ni normal ndé ba comprendre. Mon frère ba musicien bazali bon mais tout na ka orchestre belé zo osani na poto wa osana succès na kisato na nzembo te wana nini to lekidi banzila ya kokata kata otiki biloko mema ko tiki yango wapi
et puis bata théâtre belé bayaka awa bata théâtre bayaka osani ba pièce on ba sala na théâtre ba comme na mbongo zongi bayaka ko mema biloko ni ba memaka to sala bata théâtre mosusu awa bazali awa na poto awa ba koma okena kingaka ko buka ba pondo ba oyebi bango misi wa moko za nzete boya mulai ala muta maboke mo aza o selo wana o galse wana ado wana nzete wana tile la zo bonga ngate donc yé mutu wana amema pe ba organi men ben oui tout de suite on bin ça ba seke makambo ya lia pardon liga raté le la lito ke ko donc on a yebisi OK on a to bona el monet ba pièce de théâtre ba sala ba saka na peuple congolais ouais basangana peuple donc là on a yebisa yo kende za wana mon frère boza bofungula misto ko telema tina suka elo balongo papa ngwanda bolinga te boko telema yango monike na bataillon front populaire trobike soki boyo kaka oye ko ya eya elingi kolobate bataillon front populaire eti mayele nango epa ya peuple to yebi confiance ya peuple ati epa ya bataillon front populaire bataillon front populaire ali ko luka sécurité pe kimia ya peuple boboto bondeko to za bomoko et là on a oyebisa ko to matato kita bolinga te en tout cas ndenge za wana tokotanga bakombo ya bato bazomema ba organe humaine na nzela ya Olive Lembe voilà tokomi donc on a ngalo baké na pesi mbote makasi pa parti banzuzi ozo comprendre na pesi mbote makasi pa ya Thierry Toko Samir de la Plaine na pesi mbote Samir de la Plaine na pesi déjà mbote place avec Flori Lubaki oya Ervin boya trop na exotique na biso et na fram moise awa et pas les fruits Lubaki les boga ozo comprendre boya ka trokuna na nozala wana trop na bino ozo comprendre tena silisa aussi ça aussi Gauthier Bilaou na pesi mbote place aux Ali Goliath Gauthier Bilaou na pesi mbote place aux Ali donc banoko baza trop Ivi Aponga na pesi mbote donc merci beaucoup XL Ivi Aponga donc voilà na lien quand même là tout par rapport au temps que aux AP artistes aux anangai ba auto nommé hein donc tous les cas là donc directement à côté son message donc fond promotionnel de la culture ba auto nommé donc DG Nango DG Bati Barbara Kanam et DG A Bati Didier Masela impression en tant qu'artiste bon Didier Masela na rondi parce que Didier Masela wana kina quand même moi classe moi Didier Masela a une gestion comprendre c'est là c'est là badi naïe na accent naïe quand il parle de langage tu remarques directement que celui-là c'est un intello vous comprenez et Barbara Kanam en tout cas il na yebiete na mona yete na yebiete na yo rappel musique ne place moroté comprendre donc ce sont des jusseurs aussi toujours mais quand on regarde très bien si tu pousses ta vision vers les fonds tu vas voir que voilà c'est des aventures toujours parce qu'il y a des gens où bah ça là ba formation ba tangi ba classe wana bazali na mboka na Congo mais beaucoup de ba musiciens moroté bo c'est-à-dire mboka ke na on a des bandades vous comprenez donc mais là on a lobby ya suka wana talinga pendati na minute on a makambo na minute on a zaka na problème ke bo toucher maman na biso ndebo lobby Gilbo Memba na otala ka pa na yo Gilbo Memba oluka poto oluka nzela poto bien oluka nzela kimbanseki ozo comprendre na lobby na yo bakulu na bolobi bokozo ba ko menacer maman na biso toto c'est là ba menacer maman na biso bo beta bo tikeni mwana mamona okozala témoin oculaire pour yom de lobby oye ko dénoncer makambo ango ba Guillaume nana lobby kombote Guillaume oyebi na olo baboye botala selezino a karaté ta selezino a lelo oko simba touche donc na lobby ke yo manda pekisa batu na yo ou bien yebisa bango ndoko lobby ke bake de toucher mère na biso vie Willy Musheni oza témoin awanganaki to tunir ba 1h30 awangani mais manda oko beta awate o mata okito bamba oko beta awate pas de musique jusqu'à 2095. Voilà, un grand merci Nabino Spotali Biso Nabiki Papi le roi formule Souka carte limitée. Un grand merci à toi donc Nabiki boit tellement belé Boutali Biso Nabiki Boza tellement belé Boutali Biso en ce moment resté toujours branché Congo Mokilton nous alawana Jres Nzeza F Guerrier. Un grand merci à toi Nabiki boit belé Barbachi Diboussa Corsinel. Un grand merci à toi Christian Double Impact Nabiki Makamongo ceux qui est tellement bien d'élever magie Nabiki Magambo tous les autres qui est tellement kitoko na Magambo na lobby hein muto au commentaire à Mabé, il y a bango ça ne yano na yo.
finga donc so fingi na finga yo ngara mundu basakana na ngati donc nde nazabo na pesi susu malu salle de mort na pesi mbote po yonde organisateur yonde administrateur principal ya groupe ya Njili sans frontières donc yo mutu musoso se prétend net yo c'est loroté comprendre oyeba na rapete na poto zanengwana donc lo nganga lo bayangwana donc na longo na groupe wana batu tout o ba groupe mabe bolongo nga bien ngamora bloquer bino merci. Ouais, voilà, donc un grand merci dans tout restez branchés Congo Mokili toujours wana pour toper ça information actualité Blanchard Kadhafi toujours Valval un grand merci à toi Glody Yani Nabik Boa Telme Belé restez branchés Congo Mokili Toba nous ala wana na sir de attendre absolument paper ça rapide DG Koki un grand merci de partout vous êtes restés toujours branchés scotchés soudés Congo Mokili donc toper ça information actualité surtout exclusivité offre populaire Ingeta donc offre populaire Ingeta Stemaï Zorobile Congo d'abord Francis Mokonjaba Congo Luka Play Yas Arcel Papi Kawaya Ipo Waiza Ekeko Landry et surtout nous sommes ensemble nous sommes ensemble la lutte continue donc des gré et de force nous allons combattre jusqu'à la libération totale de notre pays et le changement. Ingeta. Voilà, encore une fois, un grand merci surtout à Lovi Poutou. Un grand merci à toi, mon gars. Mon Andila solo Lovi Poutou. Un grand merci à toi, Nabi Geboa Telme Belé. Restez Lovi Poutou, Njilo solo. Njilo solo. Azan Njilo moutonte. Njilo complexité parce que nous avons trop décomplexé. Comprends, c'est tout yo. C'est lui qui se sent qu'il connaît l'affaire. Yo. Voilà. Pichou Fanta, il n'a pas son mot de place aux Ali. Voilà, restez branchés en tout cas sur Nzamba. Nico Hitler. Prochainement, bye bye.